affaire ya Seleo la famille banani baza pour Seleo banani baza contre Seleo bana wenge et communicamba 12 balobi koto Seleo atomboki po anini we ranson azotinda bato soi-disant afinga bajibe mpiana ba débordele bango côté pe bandeko msu balobi Seleo azana raison yango tolobi affaire oyo qui sont pour qui sont contre c'est le scram. Voilà, sans plus tarder, toloba mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo liker. Bo s'abonner, bo liker. Ah, on a chaîne na biso tolobelaka nyonso sauf kaka mafinga nde ele karaté. Voilà, affaire oya c'est le scram. Tolali tolamuki tomoni Seleo vraiment ye a se déchaîner a kotisi na bakomba bazizel oyo akota libala na ye mwasi ya capuchino o babalana bakwan koma na bango na poto akotisi na bakomba ba président mosusu na kati alobi en tout cas ya yebi wenge ya mwana ndako azaki nzamvwete Seleo scram alobi makambo nyonso tomona na tele ke ezongi eza ye moko président we ranson mutatindaka ba oya ye bana baya ko débordele bato lokwa bajibe mpiana bato lokola ba musicien mosusu o baleka leka na wenge eza likambo kaka ya tindika cha kale or ye moko we ranson pe na côté na ye ayemba celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc, tu comprends makambango eko kenende ni tomoni biki ton pekuna asalaki émission à lobby ye aza contre Seleo respect zate ayaka mikuwa na maison mère mais lelo Seleo akomi ko fungula mbanga. Donc selon Bill Clinton Seleo aza na droit moko te ya ko manquer président Wilson. Koto pe bana wenge batomboki balobi non Seleo aoloba vérité par rapport ya makambo oyo eleka. Donc Seleo avandaka na ye avandi maobwaka lisu bomona loko azomona te me azomona et soka moni trop c'est trop de yango esalaka abima. Voilà bandeko tozana bandeko en ligne o pena balobi lelo bango fo baloba balobi pena fo baloba trop c'est trop. Voilà bandeko sans plus tarder natikeli bino bandeko boyoka à propos na bango concernant affaire oyo ya Seleo scram. Et voilà, bon like la famille tout là. Donc Bill Clinton il n'a comprendre te azalaka na kindo kito izalaka problème nini Bill azalaka nango avec Seleo. Bill so yoika Seleo ya lobby olia salata analyse makamunde ko na ya lobby rien olinga ya banda ko finga olinga ya banda ko loba ba n'importe quoi Seleo ya l'équipe Bill Clinton bana tongo ti pourquoi na ebite jalousie ngo ezalaka ya koyimbiko to ezaka nini pour bango nyonso na maison mère ba krito ba boka na maison mère oyo kanga lokola koyimbiko ezalaka te yango ne salaka motema pasi ba jalousie ka yango na yokelaka ka Seleo bila za mutali boso ya banda ko finga Seleo na même yewe ranson wana bila finga ye na niveau kuto ozata idete so ezana batu ba finga we ranson ya lokola bilité etikala tina ba disque etikala tina ba disque donc Bill Clinton afatika biloko yoyo Bill Clinton fatika biloko yoyo Mini Abraham kutu na Hollanda ete po Seleo aleki bana tongo ti pokwa donc azakuta ta linzaka ya Seleo ete donc Bill ye nenga za wana aye loko te deva Seleo pour que les poto faut oui ramta mema ye soki après ba 15 ans mais Seleo abaluka ka tournaka monde entier donc Seleo azana raison ya kopesa weka conseil ke atika biloko kotindaka batu po bafingaka bamasa na ye eloba nango Jean-Luc Kabeya se ya benji na yebisi yo mwana banglais eloba nango ye aloba Seleo wana bomonaka yo wana donc batu nyonso babangaka ye ah oui anapesi raison pour nini bolingaka ko profiter soki Seleo alobi mais omonana na misu ki Seleo azoloba makambo eza na nzela Adolphe Blaise Bula baza ba collègue awera ya wenge
akotindaka te bana wana ya mike mike wana misu bauta bangola wana tusa bayaka akofingaka bamasa na ye akopermettre yango te. Meme na ba Claudine Linzaka wana soki Claudine Linzaka soki odile Linzaka akoya alobela selo makambo selo asala na maison mère ya otikala osala yango te. Ozo comprendre? Donc bongo fo wera atika biloko wana nga naza d'accord na Seleyo. Bill Clinton aza eloko te devant Seleyo, aza eloko akoloba te devant Seleyo na nenga lelo. Poko yumbiko légende etikala. Après ndombolo eza ko yumbiko. Eza Seleyo. Seleyo abwaki koleka biso nyonso. Nazoloba te abwaki pour na yebi bo comprendre bana wenge ba comprendre en plus on a s'adresser na bana wenge. Seleyo abwaki ban intervention rapide. Ba bil ba kei ba ça les marquis abwaki sous alerte. Abwaki na sous-sol, abwaki na prémisse, abwaki sous na ouais, on met la rabri mais c'est l'un témoignage. Mais on a pas banda obwaka sous ça dit c'est wana soki pena au moni message nanga s'il vous plaît. Est-ce que Fally aza grand Afrique? Mais ouais, oh, mabuna bato. Akanti muto sala te muto sala. Biso te reconnaître la valeur à battre, mais boleki n'est pas perverti. Au moins tu comprends mes ânes. Oh, muta otuna est-ce que Fally aza grand Afrique? Mais il faut rebêter la muta bongo tolo to fanda na Congo. Problème mes ânes de gars OK, ya mukolo nde pour aza ya mukolo. Otuna ngaso Fally aza grand. Eh, yo Fally ngo bon mo mikate. Aba faire na liki. Eh, tout le monde soit grand. Nzoko, faire ce qu'il peut pourtant. Donc voilà quoi. Pour mes frères, au bazana wingi atabumona ba oba le kakale kakana msuba démarrer faire ngana ko répondre pour bato msuba mo sanga awa yo ndenini bato mo bazo finga faire bata côté mo bazo finga faire là, on répond de tendeni. Non. Il y a ces gens-là qu'on ne peut pas. On a outre les padres bendanga matoi. Abendanga matoi. Atangelanga intel. Atamute me suki o nengeni ni prince. Pona bio zara show. Atamute me suki o nengeni ni. Atababike na liaga nie. Pour répondre, attendez 4-5 personnes. Na 4-5 personnes, wana na grand frère na Seleyo na kati. Ouais, bonjour Makonda. Na 4-5 personnes, wana na wata na kati. Na 4-5 personnes, wana vientone liboso. Mi balana na bombi. Donc, bokansa na binote ke o batawata bazofinga banini biso tokipa bango te non ça c'est na mona mo concert na mona mo balance so na boyo kezango ya balance